La filmer ailleurs. Baminga ngana bana ba bié belé bana makambe belé bazo sala bazo boma même bato na ba opération comme pesa bato bakisi ezanga tina. Mais moto abomi moto batuna kaye metala makambo munga ngasali a beti patient na ye et sali passe na mitema ba mama ba leli. Soka zolo mola zemi soka asali ni to yebite problème nini yango comme ko betela mo alobi pete kaka bo filmango. Minga ngaba comme ko zo biso lokola ba plaquette radio lokola ba non. Non, ce que pour l'hôpital que famille na bino ba makasi ya hotel mais la ba muta kufi. Ngana ku na belisa papa na ngai. Akufa. A cause à cause oh le otila ba pharmacie ba tekela biso ba kisi boko OK pena na pharmacie. Pharmacien a zo expliquer que no ba kisi za ba focus. Ya ba kisi ba sa na limité awa. Soko lingi zwa ya ba ben ngoni d'origine ya importé des habits somba oyo importé comme ma chère. Au moins on ce que ba sali awa bon o ezana on a 3000 4000. Au milieu on a batia fufu na fufu elo vraiment nzambe nanga. Si hôpital au cinquantenaire otangi bandaka ba boma mutu wa mona mwasi mo soka zaki étudiant soki naniti. Vraiment soki docteur o aza solo. Soki passa ili kambo a solo face à sanction moko ya makasi. Et ko bangisa ba minganga oh biso to moni bo makabusu to mona raté. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci Balania Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous, dans vos maisons. Episcopo Yambo, rendez-vous, Nakitata, les grands Wazalendo du message. Nakanisi boza ya boza déjà vous sepelande bo moninga ili boso ba TV na bino pour bobi que matière yé awa vraiment eratakati. Alors avant to bande émission na biso nazo bandana nuko pesa merci na maman Sagi Charoufa otobengaka maman Esther Bongo. Maman Sagi Charoufa na lobaki na bino déjà que Kimpoko et Komikamba. Kimpoko et Komikamba, tous on a ba grand prêtre bazo qui na Kimpoko. Kimpoko est considéré le go la village, le go le sika moro boezangatina, tout le monde qui Christian Lemba mobali alors sœur Laure Mbongo Lemba a quitté kuna parce que sœur Laure Mbongo a un voyage, tout le monde qui a kuna ba beta qui ba sepel pour na anniversaire na bango ya carrière musicale na bango. Donc bana Kimpoko ba sepel qui makasi et Sœur Lorombo, on parle pas que Yemorope Azoya, donc ce qu'on a été bandé la soubise encore, il y a concert. Après, papa Christian Lemba, tout le monde les sous maman Liliane Bemba. Moi, ça Bemba, Yemoko Yakiwana, vraiment, maman Liliane, Topesio, Bambote, Bisobana Kimpoko, Topesio, merci, na nyonso. Au sali to moni ba ma puta ba mama veuve bazu ba ma puta to moni ba sac ya loso non yango ba to politiko biso makamsu to lo barato e barate basi na bango vraiment basala misala nyango komaka ka mona ka pas nani président mona ka conducteur mona mosi ni mutema malamu ko kaba mama Liliane servante de l'Éternel nzamba pambola yo ozali merci à bato Kimpoko ba pesio ozali merci na église ya mama Sagi Charoufa ezongisi yo boende zalaka mama nzamba batela yo abaksela susu mikolo to umela na yo to umela na yo ba onyoso baluka ba bundisa mobile na yo ba kokuta na nzambe ba saki ya loso ne ko landa bango na sima. L'amour n'est pas envieux. Bolingo ezakolula te. L'amour ne se vante pas. Bolingo ezakomila kisate. Ne s'enfle pas d'orgueil. Ezape lolendo te. Il ne fait rien de malhonnête. Esalaka mokote ya makanyaka. Il ne cherche pas son intérêt. Elukakate yeka
azwa basusu bazwa te. Il ne s'irrite pas. Emilakisaka te. Il ne soupçonne pas le mal. Pe etalisaka mabe te. Amen. Amen. Ndenge bino nyonso bozali awa na Kimpoko. Amen. Oyoki ndenge bateyi biso. Bolingo eko tozala na bolingo. Soki biso bana nzambe toza na bolingo te, ekozala mpasi mpona topanda esika moko. Amen. Mama ateyi kitoko. Lakisa ndeko na yo aza pembeni na yo kolingi ye. Soki oyoki abeyi, ozwi sango mama oyo aza tosambelaka na ye likolo akotaki hôpitali. Ata oza na eloko te kaka présence na yo. Kaka osango komemela ye ekobikisa ye. Amen. Ozala na bolingo wana entre bino bien entre biso ekozala malamu mingi. Amen. Omoni ndeko aza na eloko akolata te to eloko akolia te yo soki oza nango kanga motema yende pesa ye nzambe wana amoni aboyeba kozwa ntina ye. Amen. Amokela azaki nango yango wana nayaki mpe na mingi amasenga toza na bamama veve awa na kati na biso mpe namoni bato nyonso oyo bakobénéficie. Bapapa baza marie soki oza marie te okozala na bate baselibatere bazali awa bapapa célibataire. Tofandi betela Yesu maboko makasi betela Yesu maboko. Amen. Natikeli mama. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Ezali donc kouta epai ya Maman Liliane. Donc, comme ezali loso saki 50 kilos, c'est que ezali 100 kilos ya 25. Oyo mama moto ayeli ba veuve, ayeli bana Sion. Nzambe na lola apambola ye, pambola repem. Papa na biso bimba poso ki ya lobi mama ya te, mama akoya te. Nzambe na biso omona papa pambola bango nyonso na bana na nzela mosala mama ki abando nduko pambola. Merci maman, que le Seigneur ajoute encore son titre. Longue vie à toi. Merci maman. Alors nazongi awa na citation o eza ko déranger to la mukika na tongo to moni docteur moko na pince soki le onia to la na malade ah mboka na biso to komona makamboka oyo ba politicien bazo lekala ba cravate, c'est comme si bosa malonga bazo soke mboka eza malamu te, mboka ezo tambola malamu te, mais bango baliko ka biso te, c'est comme si biso le to komi lokuta bango ne ba komi vérité. Et salama wapi omona munganga za kolana maladi bongo maladi yango paza maladi normal te, moto ko saigner lokola mwaso abane ko tanga makila na kati ya Bible. Minganga oyo tol oyebiko soki mboka na biso benezaki mboka penza mboka ya mboka ate bato bele babimba na boloko soki totali be mission totala ba enquête impossible te bato obika te ngai na ko fana na ko comprendre moni bituma na biso liboso to nango toluka mboko ebonga toluka ba changement makambe belé to na bituma ya race na biso na makila to nango na nzoto mundelo ndira za mutu wazaki préparer onde ba vanda kana nzambe ba sola na nzambe ozomona makambo na poto ndenge le kaka. Vraiment c'est comme si ça film ba tournaki na mona to ndira na ndoto mona makamata na mona ka na Facebook na bia o eza makambo de théâtre ba sali nzoka image ya solo na moni pe lobby bakangi pe médecin ngo bazo kene je ne sais pas nzambe na mboko to na chance te. Maintenant, ba politicien ba komi tout la est-ce que mboko ekobonga? Vous savez Kimbuta ayaka un jour na liburu manzengere après avoir coupé sa mbongo
bazipi libulu wana aye koleka na kuti libulu wana timola mi lisusu alobaka eloko mwa bimboko ekobonga te bato ebele bafingaka no gouverneur akoloba makambo boye te me boyebi eloko nini succès motema na ye mbongo tobimisaka kala mingi te boye kosala likambo alors soki bapaster bazalaki banga mboko eza na malédiction faut to délivrer mboka oyo munganga abondelaka malade akoyela ata bombo na biscuit papa na poto wana komona bakobenga no psychologue nano aye kosolola na malade malade akoboya komela ata kisi bakobenga psychologue aya bandi koswana ye tout ça omoni ndenge za wana do bango batangela yango biso kuna mboko wa psychologue mukomsolo ata lingala fasi soki namoni seni pepe ba malade balala nzala na yoki nana journaliste ane tala ba zambrota ba ngwana abenga ba zambrota abitala tala ndeti okutuna mama nanga zambrota ye wana na binzambe mboka oyo ezala ba aventure mboko ezala ba aventure alors yo mutu peut-être vivant qui image ote na yoki pe basi bakangi médecin je ne sais pas si l'image est réelle alors to senga na régie bo tela biso ndenge docteur isa pe mutakala docteur peut-être otinda bo filmer ye na ebita azotinda ba filmer sur quel plan il y a défense ou bien azotinda ba filmer ndenge mona bataza bolumbu ba telemi biloko oyo bandeko action oyo emema biso na koluka koyeba makambo nini lekaka surtout na ba campus wana sina ko ba rapport ba campus na mona ndeko mo azobelisa mutu alingi bakende na hôpital babia te okabo kende campus tika akoma test ya ba étudiant sur campus ba kozela ko bonobo bazio lokola mongo nani chimpanzé bakola lycée wana bakemeka bana classe bani ko tala liso mutu nini solo bani ko étudiant nzoto malade na bino no bokende kuna tenga bien bon makambo babi oui papa biso ndeko na biso zaki malade bakende kuna betala bana classe ba 50 ba tala asima mutu atala boye omoni di kosa mutu zaka na borbo zaka ba kopal moko za ba fungole kopal mama biloko na ba étude ba sala ngona ba chimpanzé na ba nyama na ba bonobo to komi ba bonobo na mboka oyo siko komona epesa biso dekan nazo belika mo par rapport à quoi tala bato batonga ki bisika oyo sengela kite batonga bazo buka kayango bato na bato tika na ba pauvre ba musu bazo kufa l'état ko dazo kipe bango te mais bongo bato ba tekela ki bango ba place wana balobani pour la bango parce que tant boye la site wana site kinga na site yango oza sima stade de marti bon nani oyo atekela ka bato mapango na sima stade de marti bako kanga bato po bino bolia ba mbongo bato wana so bato wana lelo bakomi na balabala bavina bango baby ale bino bozwi sanction te loko moko te ndeko yango na lobaka image mona zana wana lobaka wana soko bimi na mboka hotel makambo elekaka makambo suto lobaka peut-être poto moni ba mboka mususu te ndenge batongi bato mususu babungisi mikili na bango okepena na mboka bato zomona respect yambo po mboka eza lokola ndako mutu tango ye na ndako bato tali pelaki na mupaya tala lelo tina ba Brazzaville bakomi kofinga biso za sija honte na mokili mobimba oyo pays scandale géologique mais pays OP to na valeur te na miso bato to na valeur te na Dubaï tala makambo Molière asalaka nenga tsaka ba émission ne wana laksaka wana tout ça mais evandaka pe image na biso na ndenga mabe so boye barate parce que na Dubaï wana ba pesi bino autorisation filmer makambo nyonso kitoko ndenge zo lekana so kuti place mo accident ko meko tsa téléphone to ko meko filmer te so ba kangi yo vine baby babe ngo baby sa image ya mboka donc bino mo filmer ka kitoko to laksi bino ba spectacle to tseli bino kitoko filmer no nengo lingi ba kuna ndako président za la raté awa tala na conception ya ba ndeko na biso ya ba gens de l'ordre so qu'on place mozo filmer ba télémission ba kangi non zo filmer pour la nini awa même na ba endroit public où ezalaka ke za endroit moko ya tourisme et tout ça ba limité wana mona ba yo non zo filmer pour la nini bon olingo teka plan mboka papa plan mboka za na ba téléphone na biso so kotika ba bitati biso so voyager au moins na ko beta masola voyage gara uti musika ko beta masola voyage au moins biso so to batina avion eloko la lo ba fungolo parenthèse eloko yo ndiko la mukule eloko ya soki to bati d'avion oyo ba mukula ta baza ko te ba kenana poto te sur pasteur moi ezaka mingi soni ka futa soka ya bani ko te bani ko pesa ka ba exemple
Papa, tia biso parole. Tika biso ba voyage na biso na ma voyage na yo. Ozo la biso bilamba. Tika mukola kendaka. Tanga zonga comme ka bon moni webi Lufton. Oh nini o avion balma. Tala makambo non salité ozana difficulté au lobango. Mukolo comme en étape wana yo po komara logo abiso comme beta par exemple kaka o monde tikuna bona boy. Soko zo voyager na avion actuellement tuna batunyo sona kito vandi o muto apeso mu Congo. Au monde a plein vol les awana batie ba vidéo au kota la ba filmer place musu batie lo pena avion na bino ndenge zo kendo zo tala mo pena ke to uti kisasa to ani ko kende place boy to komi place boy to zana na matete na to lingi na to lekite carte zawana carte ya monde. Ils ont l'action mo kilimo bimba ba bengo so ba GPRS so ba bilo mo ndengwana na bato ku ba sala ba na ba mituka na te bato bazala ba yango wana au monde azana écran na ezo l'accès penza ndeni azo kende so kende bandal uti kasavu bu kota gauche ezo ko indiquer yo mais lelo ba agent na biso tikara na mutu na mo ke ozo teka plan mboka ndeko na ngeza passi pe mawa na makambu to yekola ki d'ailleurs na kobando yamba ndeko moko azoleka na TV na ba TikTok bozo mona kae azolakisa biso ba erreur oyo to mesana ko lobaka tango to zaki kokola na banze musutu bande ko yemba tango to bande kokola nzoke zaki ba buzoba mais na kama ba parents na biso bazaki autoriser biso ko yembango dans ma maison sister ou mawe o waki nzoke zaki vraiment to baba zoba na vraiment na moni tina nini tozaki bazoba tina nini donc biloko tout osala wana ezaki na buzoba ti pona zo leka na TikTok na kasi bozo mona to sola ki na de banda lundi akobanda cha ko leka na nouvelle tendance pas expliquer biso et uti wa plutôt comme na buzoba ndenge wana nzembo batesala bien yo bebisi yango papa moko bo asa cuisiner lambela soki ba mindele akomi kuna ba bebisi paper soup ya ye landa kuna ye lokola ebine anglais tabi mama betela pepper soup wana biso tutokolika ka mama lamba pepper soup na langue ni to ebité pepper soup laxi sauce to ya ko collabo pepper soup mama mutu moko to sexy na commentaire alobi papa c'est trop tard to siso beba déjà kala mais biso to lobi eza mise à jour. Donc au moins à biloko ba mindele ba sala quand même sous téléphone monsieur le hôtel boye ba ebika c'est comme archaïque et c'est comme déjà démodé. Alors bah tu option moko wana il y a internet, il y a réseau, ce que koti et ça li mise à jour et koti ngo biloko ezakité ya mabe ya pamba elongwe. C'est très important. Alors au landing na zo expliquer makambo docteur Asali na sengi na régime pe sabiso image ya docteur nenga za ko landa mona mwasi so ka zo sala opération so ka zo longole zemi so ka sani to éviter na sima na ngwala bani ko so ki mona mwasi ngo bani ko boya ye abani ko beta ye. Le mal c'est quoi? Ko beta na ba poto muta ko boya ne ko so traitement akoboya aboko melakis ba ke benga le psychologue aya bandi ko sole ti a ramené et ça coûte même ti na ba prison mutu mo aboya ko ba vérité mais ba telie mutu mo wana azoka moral na malema solana ti akoya kondima tale sika ba yebi ki bo moto azana liberté na ye d'expression biso zalaka ozana eloko simbi obombi boy nina oteboy bako kango bako balololo boko tiko bimiselo ko mena ba poto les abongote à bombi c'est tout. Oh, tu caches quoi? On va partir, c'est tout. Mais c'est le vignon, on se verra. À demain, oui. C'est ça. C'est la loi. Mais biso, non. Bako bambo na mabele, okomona makamona do droit de l'homme ezate, au monde muta droit de l'homme akei na ba bureau la police, bazo bané bino to kane la rabine. Oh, mais comment muta droit de l'homme aza agent droit de l'homme aza moto azo ko res. Yo posa moto ti. Yo pe jour na problème hier ko défendre hier problème musa nezali ke azona ndela ba droit ya moto ba respecter yango oye ko kanga mutu ça va mais batinda ka convocation après convocation soka boy botini mandat d'amener bokene na nini lokwa lingi na malembete tout ça ezali programme mobimba mais pas la soit respectaté batini policier ke do kanga mutu mama na ngayo nde batindi nda beta et alors ba yo lelo ko yeba oh na bioté policier na yebi papa no te na yebi mama no te to yeba to so banga lelo okomona yo lelo komona yo mpa mako oh esi batindio ke no beta mutu to memaye
Même robot, bah, ça l'a droit à moto. Robocop, soit que Kangamutem, c'est au nom de la loi, je vous arrête. Mais bien que Pessinganzela na Kanga, que ça la makamte, Pesa le boko tokena kimia. Bah, et puis, à côté de la moutou, quand citoyen, sur la keti, et qui des droits, bah, s'ambitier, sur la condamner, bah, côté de la nini. Parce que mon ne soit s'ambitier, à ça, local, à ça, présumé innocent. Parce que nan a l'obité. Mais moto a bomi, moto batou na kaye, mais tala makambo, munganga sali, a beti patient na ye, et sali passe na mitema, ba mama, ba leli. Soki azolongola zemi soki asali nini toyebi te problème nini yango comme kobetela mo alobi pe te kaka bo filmer yango tomoni bakangi soki ya solo ba image komi tokomi na nini artificielle tokomi na ba image triquée awa toyebi te soki nini tobunda na technologie alors tosengi na régime opesa biso image après tozonga va filmer aya Merci beaucoup Nakanisi par cette image autoti Hollanda vraiment ceux qui docteur Oaza solo ceux qui passent les cambo à solo force à sanction moko ya makasi e ko bangisa ba minganga oh biso to moni bo makabusu to mona raté ba minganga na bana ba bié belé bana makambe belé bazo sala bazo boma même bato na ba opération comme pesa bato ba kisi ezanga tina surtout sérieux ezalaka ke ono kozong sa bato ba mai tant ba yeba no teke bato wana ba cycle ba boma bato belé ngana le la petit na ngamo évangéliste Jeko na mona ga ko ndeba zong sa ka mai ya malonga te ba mai wana ezaka soki ya nini e sala mabe à cause à cause oh le tira ba pharmacie ba teke la biso ba kisi boko OK pena na pharmacie pharmacien a expliqué que no ba kisi za ba focus ya ba kisi ba sa na limité awa soko lingi zwa ya ba ben ngoni d'origine ya importé des bien somba oyo importé comme ma cher importé 30 000 au moins o ce que ba sali awa bon o ezana on a 3 000 4 000 au milieu on a batia fufu na fufu elo vraiment nzambe na nga o mboka nini o vraiment nzambe na nga to kobika na mboka oyo bato bakomi ko kufa koza liwa mutu ebani te ena ba mboka mususu mutu akufi basali mo recherche ba kufeli nini souci nini bazoluka mais biso comme okei keyo longo esili zamba sunga biso parce que on ne peut rien toi na loko to sala souste makase esili to mona kibo moto moindo ne muteza ko déranger biso parce que mundele asa leka beta peu ya mona mutabeli ba évacuer Fabi Malibanda yandi mo sabela ke no batine na Afrique du Sud si hôpital au cinquantenaire otange bandaka ba boma mutu wa mona mo si monso bazaka étudiant soki naniti minganga ba komi ko so biso lokola ba plaquette radio lokola ba non no so boko pe l'hôpital que famille na bino ba makasi ya kotelemela ba mutu akufi ngana ku na belisa papa na ngai akufa mais ba condition to leka nango pena boke na mama ye mo pena bo sérieux zaka mama ye mo boke na mama ye mo ba boko simba ye babi arate a place ezate ntomno kokufa wana akufa hôpital zo ba place ezate on dirait incendie na salimi na typica on dirait avion ko ebomi ba typica ba malade ba boyi babi a place ezate so la beto histoire de to comment tu zo chambre boyi ba soins intention ba nini ba bengo ba urgence kuna et comme ba problème urgence ba lingité mutu akota na urgence mais ba malade ba za na kata urgence ba zo mi so ba mo ba za da ba demi mort au mona mususu ba tie ba zo ngse makila to ba zo ngse mai so kaka so le oni so milimo na bango so ke tombo ki so ki aza mukoro ba kaka ba diriger so ka tika loboko boy eloko ni koi mai bandi ko bimaye makile bandi ko bimaye mutu aza kuna te mutu oyeba bazotana kana muninga una zotala me moya simbe zate belo batana ka boy tango ya ndeko ko misuna muneki me moya ko benga batu pe mezate tala makamuzo leka ba garde malade bango bazali banda na balabala kuna ba lali lokwa ba ke lufu nzambe alors merci Banakin bana monde entier merci bien-être soga la café logo na mêlé logo mais logo eza mabe ya bien pour na panne technique mais ko salela ngona ndenga mabe te salela ngo pona mama ba célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo sute
Maxi Bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga Alain Dele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko déjà au bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bolingo mela boyawa bo benga pena alendele na numéro na ye po bo benga po bo zeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela ngo ça des jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme na bité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato a famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.